Bonjour, 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 bonjour. Mbote, 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 mingi na bino nyo surtout ba bolinga mama Eliani. Tuna pesi bino ba mbote. Ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Oh, ma famille du cœur. Est-ce que boa mala muna benga kabino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Le coup la boa deuxième famille nanga ya mona benga kabino ma famille du cœur. Est-ce que vous allez bien? Moi ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Votre deuxième maman va bien. Nzamba mawazo batela, nzamba bolingo zo batela. Wabino mama Eliane tout va bien par la grâce de Dieu. Merci mingi na bino nyo surtout ba bolinga mama Eliane tout. Merci mingi na bino tout oyo bo sepela kana mama Eliane tout. Merci mingi na bino nyo surtout obo soutenaka maman Eliane tout. Merci na bino obo disposateur na bino pona kotala maman Eliane tout tope pona koyoka maman Eliane ni tout. Boza na kati émission na bino ya préparer nous pour le mariage, une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Lelo toza samedi. Samedi ya lelo na kati ndako na ngai na lobi avana bima pona na programme akobima. Naza programme akobima mais avana bima tant que moi ça libala, il faut na sani lo kwa rolia et surtout que mikolo na mela papa bite écouter. Le quoi papa linga bite écouter ko moi mingi na habité na sala bite écouter ko. Mais bite écouter ko ngopeza na sala la epeza ya biso peza na ndenge ya mboka. Nena biso kabino ya mille une façon de faire à manger. C'est vrai que kolamba ya lelo to et comment moderniser hein, et comment on moderniser bite écouter ko to ko chango biloko nso tout olingi mais ngala zola mango peza ya simple. Pourquoi na namba ya simple? Na demande le quoi papa wana ona yebisa kibino wana papa na biso oya bala mwasi ya mungala oyo amuluba ona sala ki recette ya bandakala wana. OK papa wana ye alingi mingi biloko ya mboka. Alors bandeko tant to bala na ba bikolo différent. Tant to za bikolo différent, il faut linga koyekola koyebaka ekolo ngala bali o bayombe balinga bite oto. Na yekola ndenge basaka nini? Ndenge basala kabito to eza vraiment important. Bien na yokola basaka bito to ndenge nini? O baliaka malemba. Bangala basaka malemba ndenge nini? Faut ko yekola pona ko vanda bien na kati ya ba vie na biso soko lingi libala eza ba principe libala ba respecter ka moi surtout moi il faut qu'on azala vraiment maman. Po baba ke moi si azalaka maman. Moi si fazala vraiment maman. Donc awa na kati ya cuisine na bongisi ndenge bomoni awa na kati matungulu na kati ndembi nde bomoni na sali boye po hein bomona bien na kati matungulu na kati ndembi lobi nazaki na marché boye biti nazaki na ngala marché na nga kuna ipa ina kendala na marché voilà kati matungulu na kati ndembi na kati poivron donc na tie matungulu ndembi na poivron na tomate ya mbuma na oyo tobenga aubergine ba aubergine na biso ya mboka oyo ya Kinshasa te me ba aubergine na biso oyo ya to benga ya mindele ya onde na kati awa na ngina na bala bite kuteko ezokende kolamba mana mafuta ya mbila mafuta ya ngoyo bomoni ba chelo ngende kona biso mama Micheline mafuta na ezaka kitoko makasi so boza posa osoma mafuta bosoma mafuta pa mama Micheline na wenza gambela okoza mafuta ya kitoko. Il faut se soutenir soza mota malamu faut se soutenir ndeko na yo. Voilà na tie mafuta na ngai ya mbila na kati ya biloko oyo nyonso tu na tie mafuta ya mbila yango wana ala ya koleka pete hein tie mafuta na ngai ya mbila na kati ya biloko sima ko tie mafuta ya mbila na kamati mwa bouillon na ngai yango yo bouillon na ngai yango na tie na kati ya bite kute kuna ngai. Voilà. Après avoir kocha bouillon, bite kute ko zalaka vraiment fade hein. Zalaka fade. Na bakiso to bengi mwa mungwa, po bite kute kwa kota ka mungwa penza malamu te na tie mungwa. Voilà, ba ingrédients na ngai yango wana nde na tie. Sikoyo na sali nini na kamati bite kute kuna ngai. Natika nanu oye tokamukea epesa mwa moto bite kute kwa makasi te epesa mwa moto na finiki yango. Voilà, toke na deuxième côté na sali soso na nga yango yo soso o na sukoli vraiment malamu na sukoli soso yo na maya moto makasi na sukoli nango soso o bozomona na sukoli soso na ngala ma ya moto parce que viande faut sukoler viande le quoi soso faut sukoler malamu na ma ya moto na sukoli penza bien très bien même na ma ya moto
soso na nga ndenge bozongo na ye boye siko ndenge na sukoli soso na nga ya mai ya moto nazokende kotokise mwa moke alemba soko asisi kolemba natumba ye. Alors à ce qui concerne l'assaisonnement ya soso lelo na kosalela eloko oyo tobengi elengi nanu nasalela yango te eza mbala liboso nasalela elengi oyo na kati ya soso po balobi bakomi yango elengi ti na ndenge mboka na biso Congo elengi pona koyeba goût ya assaisonnement il faut pas kotiaka ba assaisonnement kilikili ba assaisonnement ebele moye ba goût ya assaisonnement ezate il faut lingo salela na assaisonnement moko oyoki goût na ye ezalaka ndenge nini avant obanda ko continuer ko salela yango soko tie ebele koyeba te eloko nini oyo eza na goût na yango na sali nini na fungoli goût na nga oyo na meki yango eza na mwa mungwa na kamati na tie yango na kati ya nzungu na nga boye eza na kamwa mungwa mais mwa mungwa wana nayoki ya mungwa malonga te ya mwa mungwa moko ya moke. Or soso na biso ya makasi mpo na ngai soso fa kota mungwa akota vraiment mungwa na kati ya mkuwa po soso ya makasi oke elengi na ye fa kota mungwa yango na tie mungwa boye voilà na tie mungwa na kati ya mai apres avoir kotia mungwa nazwi feuille de laurier na tie voilà na tie feuille après avoir kotia feuille na kamati lisusu vinaigre na tie vinaigre yango eza vinaigre eza ya assaisonnement bomoni ya vinaigre ya cuisine ya assaisonnement o bomoni na salade vinaigre ya assaisonner yango salade na tie yango na kati ya mai wana après avoir kotia vinaigre na tutaki oyo tobengi gingembre to pe tangawisi na tutaki tangawisi na nga yango oyo po naza na posa ya tangawisi na nga yango na tutaki nalingaki te tangawisi na nga ekoma trop mou nalingaki ekoma trop mou te natiki yango eza mwa makasi voilà tangawisi na nga yango oyo na tie voilà après nazwi soso na ngai yango wana na tie soso na ngai yango wana voilà soso na ngai yango wana atie na kati ya nzungu etoka natie baassaisonnement ebele te mpo naza na posa nayoka nanu apart tangawisi naza na posa koyoka goût ya eloko tobengi elengi naza na posa koyoka goût nango ndenge natie boye nsima nango soki soso na nga alembi na kotia na barbecue na kotumba ye natiki nanu atoka. Ensuite awa atie biteku na nga kolamba il y a mille une façon de faire à manger lelo kokolamba boye lelo kokolamba biloko wana kaka lelo lambi yango na modèle ya boye lelo lambi yango na modèle ya boye eza ka ndenge oza na inspiration neti boye biteku na kolamba yango na tie yango eloko te na kati soko oza mobali no moluba azaka na mindondo ya makambo kolia baluba balingana bango te bite lekisi bambisi ete soko lingi biloko lekisa mbisi wana mingi soko bali bandeko na biso bangala bango nde balinga biloko wana mwa mingi oya lelo nga na lambi yango kaka ya boye biteku ya boye mpo ngai mpe papa babiloko leka mbisi
alors on a kolambele aboye avant biso bimé o tie déjà mbiso la mimbisi na mopanzi eloko nini susu oki kotia so bambisi ebele boye na bandonda pourquoi les susu bambisi ebele boye na bandonda voilà na tie ndunda na ngai na moto nde bomoni ndunda na ngai boye na moto tia yango bakuta mbila voilà na mopanzi soso ye wana azotoka moni soso na kolinga toka alemba mpona koka kotumba ye na kotia na barbecue tout à l'heure atoka nanu akota mungwa na kati akota bu na kati tangawisi wana na tia na vinaigre kota vraiment na kati ya soso tokotika biloko na biso etoka tokoya kotala yango tout à l'heure ndeko so ezamba na liboso kuta na émission oyo ya mama Elia Nitu na kosenga na osabone na Eliane Nitu TV soko osisi kosabone na Eliane Nitu TV ou activer cloche ya notification soko activer cloche ya notification ou activer yango pour que orataka ba émission te soki ba émission sika ekoti na kati ya chaîne na biso donc tosaka ba émission culinaire ba émission ya conseil et surtout mama Elia Nitu na service traiteur la Providence aux autres datés de 15 ans vous na tena na musala nanga on a ça la service traiteur la Providence voilà tout kutana tout à l'heure tout ce que la bible na biso temps et toka et voilà na ye kotala siko nzungu na biso on to kotala banzungu na biso ndenge eza kotoka niveau nini oyo biloko na biso ekomi na kobanda na kota soso na fongoli nzungu ça sent bon ntunga mbadi mama ntunga voilà soso na biso yeyo ndenge bomoni wana voilà c'est bon eza ntunga kitoko voilà soso ye wana natale nanu na mopanzi oyo mosusu tobalola ye mopanzi voilà mopanzi na ye mosusu yango oyo voilà mopanzi mosusu ya soso yango oyo voilà na bimisaki soso na biso na kaboli yango en deux ezala en deux parties pour côté nyonso surtout ezo moto malamu côté nyonso surtout ezo assaisonnement malamu côté nyonso surtout ebela malamu maintenant yango oyo na lakisi bino kaka na kati yango parfois kotika ye mobimba bongo bon ezaka nango pe soki nde nini te kati na ngango comme ça na kaboli yango comme ça en deux ok kaboli yango en deux maintenant qu'est-ce que je vais rajouter awa na safu bobi biso ba Congo to ba lei safu na ngai yango oyo na sokoli safu na ngai kitoko aza na 4 safu na ngai po to kolia yango de safu ba safu na ngai yango oyo na tie na kati ya nzungu ebela awa na kati na kokocha mema ta 6 safu na ba safu tolia ezata 6 ba safu yango oyo safu na tikia bela awa kokuta gumoko ozana lengi moko safu oyo ozana lengi makasi safu oyo azokende na ye kobela na kati ya soso alors pona pesa soso na mwa couleur na kati tomate na ngai moko tomate na ngai ya mbuma na tie yango na kati ekopesa ka couleur pourquoi na lobi couleur parce que na yebi ke ba sauce wana ekotikala ekotia mwa tomate ekotia mwa goût na soso et puis na kozwa sauce moko eza na couleur moko ya kitoko voilà pourquoi na tie tomate na nga ya mbuma na kati ya soso nakamati pe pilipili na ngai moko sokoli yango malamu na tie pe pilipili na ngai na kati ya soso na ngai voilà nazofinika yango na tika yango esala nini etoka lisusu malamu elemba na tourner yango côté na kaboli yango en deux na tourner yango côté pour goût ekota partout soso ebela bien maintenant toke côté ya légumes yo côté ya bitekuteku na biso yango na koki ko balisa yango po de pona chepe na balisa yango te ekiti mai bien ezokita mai na balisa bitekuteku voilà bitekuteku na mafuta mbila na koki ko balola yango voilà comme ça
Et voilà. Ah. Mafuta na ngai ya mbila donc olia originalité habite écouter originalité ekoti nango ba biloko kilikili te o oyo eza elambeli ya mboka eza elambeli ya mboka olie bitekuite kozoka gu ya bitekuiteko surtout ke na mafuta mbila oyo ya biso bachi kamwati mwa mbuma pilipili na ngai nabwaki yango na kati ya bitekuiteko natiki bitekuiteko na biso mpe ebela entre temps soso ezobela bitekuiteko mpe eza kobela. Voilà, à tout à l'heure totala ndenge ekoavance. Et voilà sikoyo toyo kofungola su biloko totala ekomi na niveau nini tokobanda na ndunda. Ah, chiteku c'est bon hein, bitekuiteko na biso ça va ebeli, ça va. Bitekuiteko ebongaka mai oyo eza ya mwa mai mwa sauce wana hein. Voilà, soko olingi ozala matama lokola bachi ozala na santé mwa biloko ya mai boye ezala kitoko bandeko na ngai. Là ça va, c'est bon, là c'est très bien comme ça, ça va. Voilà, c'est bon comme ça. Nakangi moto, nakangi moto ya bitekuiteko. Sikoyo nakena tsutsikitomina. Gana tsutsikitomina. Voilà. On est comme gumo wa safu yo safu na oyo comme elengi. Encore na zaka mureza safu. Voilà. La safu ya ngoyo. Wana safu ya koti mungwa. Safu à côté épice. Safu à côté épice. Sikoyo nazwi mwa sauce na ngai ya kitoko na tomate ya mbuma. Tomate ya mbuma, voilà. Tomate ya mbuma oyo ezopesa sauce moya bien, mwa couleur moya ya sauce ya kitoko. Tomate ya mbuma oyo ezopesa couleur moko ya sauce ya bien. Ekoti mwa mungwa bien na mwa épice na biso wana. Ekoti bien comme ça. Moi sauce oyo kitoko. Epai pe ntunga ya pilipili hein. Pilipili ya biso pe ntunga ya bien. Bonne odeur. Pesi biso le parfum de bonne odeur. Voilà comme ça là. Voilà. Moi tomate na biso mbuma. Comme ça. Soso aboti mai, moi tomate wana apesi biso mai. Pesi biso moi jus, tomate na cheki nanga moko hein. Voilà. Comme ça. Voilà bandeko. Soso oyo elembi. Soso oyo elembi malamu, soso oyo elembi kitoko. Soso na biso elembi malamu. Soso na biso elembi vraiment kitoko, elembi bien. Botala safu nenga panzani. Safu akoti gu makasi, gu épice nyonso ekoti na kati ya safu. On apprend tous les jours. Il y a mille et une façons de faire à manger, mais on apprend tous les jours. Motuna nenga salela kasuki moninga selo lenge yope omeki ota lo lenge oyo moninga asaleli. Soki eza kitoko otikali nango, so eza kitoko te ale wanile na yo lo lenge oyo moninga asali. Bozana chez maman Eliane, bozana Eliane Nitu TV. Bozana Eliane Nitu TV. Préparons-nous pour le mariage. Lelo toza samedi. Nde toza samedi boye ba mama. Nabi ke lelo ezali mukolo ya polémique elekaka makasi na internet, na YouTube. Pour YouTube ba congolais eza basé sur polémique. YouTube ba congolais eza penza te ke eza na ba émission éducatif boyoka boy non. Eza mingi basé na polémique hein, na lobby basé. Voilà. YouTube na biso ba congolais ezalaka ndenge wana. Bon, je pense que bikolo musupe ezalaka bongo, mais moi je parle des congolais parce que je suis congolaise, je suis zaïroise.
Lelo samedi ba maman na yebi keza mukolo oyo ba maman bakenda koluka de gauche à droite, c'est pas iwapi polémique eza koleka. Eza mabete à chacun son choix. Ce comme que le mot kende kota place moko ya polémique eska polémique ezali maman, eza mabete. Mais le ko ya yambo ya kosala eza na ko s'occuper na ndako. Kamati ndako na yo mama opango ndako na yo. Pango ndako na yo kitoko, oskoli baseni na yo kitoko. Soko za mobali na ndako olambeli opese biloko kolia. Soko za mobali na ndako toza ka na bana olambeli bana opese biloko kolia. Soko sisi ko lambela bana opese bango biloko kolia okoti siko na internet. Okoti siko na YouTube. Tango kota pe na YouTube. Avant okota obi Seigneur simba motema mongai. Nde nazokota bo na YouTube. Na kende te matoi nanga eza la poubelle te na kende koyoka te makambo oyo kosepelisa ngai te. Oyo kosepelisa ngai nde place oyo kokomema ngai na kende kosala nini kokota pe koyoka. Voilà, c'est un peu comme ça. Kokende koyoka polémique eza mabete, mais avant ya kokende kokota na polémique, koyoka polémique eza koloba nini ya motu eza na kosokipe na ndako, kolamba ndako, kolambela papa, kolambela bana. Ko s'occuper vraiment na ndaku avant ko sa makambo pour lelo lokwa toza samedi boy na biete YouTube eza ya koyinda na ba émission polémique biso pe ba Congo sa to lingaka ndenge wana Congo sa lingaka côté polémique eza ndeko ta sepelaka soka côté na émission mo côté polémique bandi ko partager ba lien les hommes abete à chacun son choix mais na ko senga pe na bino soko tali émission oyo e lubu na biso ndenge na sali boy soko sepeli na ko kamata pe lien tindela pe baninga tindela pe bande ko musulia ki bande ko bokota kuna buke na kotala mwa modèle mo mama ni to asala ki soso oyo na kolia yango boyete soso oyo nazokende kotumba yango mais le quoi naza prêt à kolia te moyen na tumba soso ezate na kotumba yango so na lingi kolia pourquoi po ezala moto ezobima na barbecue ezokota mbala moko na sani après ezokota na munoko. Alors merci na bino nyonso tubolinga maman Elianitu, merci bino na bino nyonso tubo soutenir ka maman Elianitu, merci na bino obo partager ba émission maman Elianitu, merci na bino nyonso obo benga ka maman Elianitu. Na pesi bino vraiment merci du fond du cœur. Alors pour na lelo to sukisi wana kanino baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalosa kumuna. Nzamba nbechinel bana betu bons et je vous fais de gros bisous na ebisi bino ke elumbu esukeli awate suka nango ezaki soso oyo ekokota na kotuma ngo na barbecue mo sola milinga wana so na tumbi yango nga na kolia yango na kwanga kitoko ona kutaki nango lobi na marché na kwanga na ngezali soko lingo somba biko kende na wenza noisielle pa ya mama odine na noisielle okukuta kwanga kitoko eza wana okukuta bite kute kuya kitoko. Voilà, ce sont les biso, bite kuna biso pe, yangwana ilamba mina mafuta ambila. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna. Nzambi anubeshine bana betu bons. Bisous, bonne journée, bon week-end, bye bye.